Ma mission TV, le miroir du monde. Ayebisinde ken piana ke soka zo continue za avertissement. Nenengo wana bobana ko beta ma poko zo finga babantu. Eza ba insult. Finga artiste nyos oyo yebi ko longolelo te internet style lo ba image kenda te. Et Richard atika yawa na poto aya afinga Richard na ebiso za kisomo. Bishop to sala Christo to za ba cofondateur. O même petit moi ma kwanza na poto. To yebi ngo to monango. Bon, soki siko na minute ezaki bato Richard babeti. Qu'est-ce qu'on sait? Bon, to qu'est-ce que jibe ya kumisa finga jibe danger. Po akumisa wera. Bon, le na minute so ezaki jibe patala malgo kumisa nga mecho ninga fingela nga batatule na to ebandeni. Pacho mona alo ba makamwa zo finga olinga batama na sima jibe jiba tindiota. Est-ce que jiba olinga ye kolega mosakala ba kojengana? Po na nga conseil gratuit. Akenda ta excuse akenda teska bato batalisa ba makambo. Batalisa frappe na ye uti wapi? Nous avons compris. Agoye ba frappe na uti wapi. Ozatere yo finga ka batu nyonso boni boyeko. Est-ce que ba mutane na presse? Ngamuta suka na lobele zala Richard. Bango wana nyonso balongwa pete. Yo somona na lobi ngamba bana balongwa. Soka na lobi ngambo ebo alote soki Olivier soki nani ngona rien. Aluka ndeto répondre to bona biso. Okopana. Lelo na minute oyo tozo officialiser. Na place ko to bato moko boye ko maloka soupçonné o alingi kozwa obenga Sankara na tuni ngozwa miseni. O nangna zwani zwa kende na ye. Omoni siko sika nzala ezolax. Yango moni to bakangaki ye ayo benga nga ote. Na moni abenga. Est-ce que Bimi Abimaki parce que na benga ki petite sœur na mi José ngapsi en tout cas mi José mtakangisa ki la reine ngabi Bimi c'est parce que kuna bi abela asthme abimi si malade bela ta 14 ga po abima. On comprend. Ngabi ba y a pas de problème. Tanga bengi ba bengi. Besoin de célébrer $3,000 na une bakanga. Ya koza na $3,000. Tout ka bebla ego. $3,000 na kwa mo na banda lufani na 3,000. Tout ka fancy. So $3,000 obande konzomba mo soit caisse ya libende ou bien libaya ou bien kembala mo banque. Ma mission TV, le miroir du monde. Homo Forti, c'est Lucia. Homo Forti, c'est Lucia. Mesdames et messieurs, bienvenue et bonjour chez vous de nous rejoindre à MTV, la vôtre, ma mission TV, le miroir du monde. Un grand merci parce que vous êtes toujours là pour nous. Alors ça me va vraiment droit au cœur. Merci à vous. Merci comme ça, Homo Forticili qui est derrière la caméra, Mister Google, Homo Nabiso en tout cas. Merci Homo pour tes nombreux services en tout cas. Merci Homo. Alors Lelo, fidèle internaute, fidèle diaspora, pour nous des mondes Nabino, nous sommes toujours là pour vous servir. T'habites à votre micro. S'il faut qu'on toque à Tatina Sama pour vous chercher des informations, en tout cas, on va le faire pour vous. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Wewa Sankara de Koutastar. Bonjour Sankara. Ouais, bonjour. Na sepeli makasi na mon événement donc voilà même ikolonde excusez-moi to comme na pour mes tadam. De to comme tout na siko parce que to so différencier ba faux na ba vrai. De to comme tout na siko yo ye non émission mais to comme tout na gaga. Otanga na ifasi ko kendela ki classe. Ou bien ça analyse ba konifwa ça ba faux ou bien ça vraiment nenga classe pena ba déontologie ba mami il est là vraiment yango to comme tout na kaka et puis na site na bino poto ye ba kaka potala on a question to ngabela tuni ona po banda no mission na ngana ye ba kaka itada mo tanga classe pinza ya makambo yo ou bien ça bana nguba na bana sirage ba kotika mo Sankara peut-être mais ça ina mbotanga vraiment et tanda mo spiritualité to et tadam penozo sentir pena intellectualisme donc on se retrouve vérifier to e bakaka ya bato Hollanda yo ba moni ozaki to ko me ba etala est-ce que ça a mis suma ka sindokité o bato ka tunanga nini tina suka urgent ba mo ba yebi so on s'est échangé on comme ngai o samsa nanga voilà c'était Sankara pour comprendre qu'ils ont Sankara la première question nanga tu réponds ngate ya tuna kaka ngandi fona poser ça wapte wana za ngo question te nanga yeba fasik bat botala ba yebi fese kitoko do mikolo yo na ebisi bino eza makambuke no mutu fogende la classe botika musala ya batu oyo baza pena na niveau ya koya ko sa musana bango. Merci maman na sepel makasi. En tout cas na sepel ba parents no félicitations de ba foutela ko classe aux exercer métier sa musala na yo. Merci vraiment 4e puissance. Voilà, merci beaucoup. Et merci comme ça aussi à Homo Forticili qui est derrière la caméra. Encore aujourd'hui bazo traiter bino topé wenge maison mère. Ba responsable ya agression ya pas de RFI ni non que loba. Fatou banana na programme maman wana pena to baby si déontologie to bani na programme bala moto ye na biso na ngamba ba civique
makambo ba dendon makambo ba ntaba makambo ba mapa donc so excusez nga na banana pe sa programme ouais merci beaucoup donc en tout cas nde toza boye wenge musique à maison mère wera son toza vraiment kitoko to utaki Angola bana Angola ba sepela makasi surtout bana Luanda oyo production zaki ya Paulo Tudilu a beta biso 4 concerts successifs donc en tout cas premier concert beta na piscine Alvalade oyo ezavement que non batu ba leli mabe ba bi banda piscine Alvalade banda mukolo nanga bi wera le katana venue na te po plein walingaka pasola hotel azo sepela te Joana et puis tant wera koti batu ba dinditi na ba piscine ba bi non rien à voir chance ba maître nageur bazaki merci vraiment ba maître nageur ya ba shungu et puis tant to yoko longwana to beti na palanka des concerts successif we beta mai na palanka en tout cas bana palanka ba sepeli ba bi non na to bina su bongote ba ke sebele uta Congo mona so ye bandi ko beta batu balali na mona concert ndebo cheli public volume mais we en tout cas depuis 7 jours de la semaine et banda ba vivre ngo ba bini vraiment ba nzembo kitoko ba diembeli ba yoki ba zengaluke tu ba sepeli makasi ba bina concert on zenga zengaluke pelo monsieur exact équipe na ngo te hymne national to emba ngo chaque jour kende ka ta conférence nationale kenda ta batumo maka papa eza hymne national jamais ba doit lemba hymne national do bo aussi sango mais esa bino ndeni bobeti banzeme beleza ka zinga que tu es accroché misu to yo kangote so diembela te yonde mto loba diemba batuno so bazo diembela et puis le na minute yo zengaluke tout temps bo reconnaître ngo biso ça nous fait plaisir parce que na chaque album eza toujours na titre phare oye me album eke nango donc zengaluke tunenge za wana to sepeli makasi et puis so yoki ba mamu yoki ba kizengi yoki ba désolé donc ezaka ke tangu coffret na biso ya ba clip ekebima bato bazui temps ya koyoka ba misusu te ba redécouvrir wera so na betika musique à recherche aye ko comprendre que monotonie na Congo ekomi ebele bato ba plagiat au café Lutumba zo déclaré musique na bango que jazz mutumo ya cheka voix likolo mais ba bete msu mamu ba bete msu bia ba bete msu muzi donc biloko wana nyo so yango ba balingité mais après to beti concert l'équipe bien dernier concert to beta na Ojaenda banda makambo ba concert e banda ngako na comprendre te ngam na zo filmer na ngana zo sala direct ya na Facebook ya ADT Akimpo que je sali na talaka public e bani ko benga Sankara bina na talinga kasi boloko na bina na ba Zénith ba Paris tout ça banini stade Charletinga emso na comme na potote na tala bo na Angola donc yana otala ngabite na legi ba leader e be na succès naki na choite wera benga bi Sankara bina na bandi ko bina na ebisio pardon bato babi non oyo sakoro sala orchestre te ngamna da orchestre mais mindele na linga na ba noir mingi te po l'état ba bando luka ba somba ba jaribu ba tela po na clip e simba te donc en tout cas l'équipe bien tourne Angola nde toza bo sikoyo chaque mardi mercredi jeudi toujours répéter dans la Zamba Playa to recrutera chaque jour Zamba sala et puis so to longo wana donc siko to so kende pena pa ba toto Dar es Salaam donc to so kende Tanzanie donc bana Tanzanie donc ba toto ya Tanzania donc bozela wera son le roi de la forêt Zoya avec orchestre Mwimba po bango kuna pe ba senga 7 jours de la semaine ba bandezo cartonné na monde entier bango na ba binité donc to longo awa déjà parti ba le 27 to na concert le 6 le 8 na Tanzanie après tant to zonga mbala moko toke Paris yasuka toza programme oretika to robeta inauguration il y a Arche de Noé donc il y a PDG Roosevelt o ya zana Biboa donc Biboa comme le roi ba Miami ba New York souci na Biboa comme le roi ba Paris en tout cas PDG Roosevelt on a concert à inauguration to robeta binomo bomona ndeni o etikali ba contrat belé to communiquer binongo après quoi merci voilà c'est ça merci pour notre programme il y a groupe et puis nazongi ce qu'on a question dans question ni une question aujourd'hui vous traitez Wenge maison mère donc vous de responsable de l'agression, il n'y a pas de RFI. Bongo bato yo ba chroniqueur bazo finga ba artiste bozo traiter bon banane. Na yeba pa. Te non poser ma question. Non mais toi ça la bien. Si ngapena na yeba parce que moni problème ezanine, problème alike. Cas de faux journalistes. Il se permet roya na déontologie na bino kututé parce que yo zo ke na bena na nenga ifasi cours pena professeur ifasi ko Nino ma Vwemba, comment est-ce qu'il professeur Vwemba. Nenga da kopesa vraiment na limite ka kopesa mutuke yaka banda ko finga ba famille ba batu ba mama ba batu ba intimité o finga ba bana basi ba solo o ya ba makambe belé ba kopo ba nini bilo mobo trop vulgaire. On se comprend donc tant ba finga na jamais na mona bino boya mais nini soki pacho kwanga zo finga bino so nini rien bobo tango kara
Yo parce que pendant bon OK na bobeta yo ce tant que tel intellectuel ne musu yo meme zaite to benye mato ito biseta mo lo sala na to sabo to kino ndem jusqu'au bétissier yo pour que non intellectualisme te ngana zoya tant zo kwa kizenga na bétissier to ko ka émission to kemba mo kala mo komi makambo ba preuve comme mobulu donc ngana zolo bana sens nini ya donc nga prom na ngezali ke na OK nanu avant ya na ba effet salami na OK na OK tangu batu ba ofinga et ça là déjà qui est batu musupe bo ki pangote mais lelo na minute ba bebisela bino musana bino yo kasi vraiment ke ba mami lela ba nati lokole ba papimbo ma beleni kalema ba yone ngofandi aba ndenge ba sebo sala musana bino ne batangela na classe bo mona batu mo ba yeka kutu français na za mobulu ko komeza mobulu mbala mo ba bandeli bino na britandela so yo reprocher bango na émission siko mona ba sala le émission ba bande fingo ba faux chéri ba bande fingo ma mebele bele po yo ko reprocher ba ndene tio lingo edike biso. Donc comme si ko kuluna dans la presse yango moni biloko to senga siko l'état est contrôlé net po biloko ele kana neta so ba chango na tela Congo mingi ba otambola te et puis à part wana to cha siko ke lelo na minito yo ba parents ba artiste le roi on est souwera son exemple ala parents mampata zali be exaucer ba gladi ba mona yo ba nyo finga papa na bango à l'occasion de quoi atako tu po ba na guerre na JB za babé ngoni baza ba artiste oyo bazaki ba rival donc cela veut dire que bango ba biso na ba JB to ko sana biso guerre na biso mais ça guerre loyale JB ana ba porte-parole na yo eza ke Mosaka roya Roger Ngano roya à l'époque ndako biso tozaki na ba BCBG to monaki ba Kisinjora ba Blaise Elema à l'époque mais là na minute oyo ba porte-parole on a bazana bango biso pe côté na biso ba porte-parole baza mais au monde mutu moye pona ka nzala pona ka kilokoso olingi toujours banda kofinga ba artiste ba marqué poko ba sala succès oti lelo ba sa ba succès bon pourquoi ozana kanine parce que journaliste non ozana il faut aller au milieu du village yozo milieu du village te o ça la promotion artiste te ozana te po mutu musopa amona na sute mutu muso na besoin mona kam souver lita bembo mutu muso na besoin mona souver malage mais bino bo luka bango te bo kana ba artiste na bino mo 5 Msusu sa Fabregas Fali Ferre Robinho otali msusu Wera JB Kofi bokanga mika wana est-ce que si bokendo sa l'émission mona bandundu bozo ata ba artiste bandundu ba artiste moi msusu ata mbandaka qui journalisme ezelo ote fesuka bongo bref so na est-ce qu'on a kaya pacho Léon a minute pacho faut vous comprendre kana ba compte à rendre tellement ébélé compte à rendre na ezanine ezake so landi bien na mona petite moto sa une émission bois abi pacha dalo ba yaza mwasi na ye azo panze basango so pecha ndingwana apporter plainte ko finga bana basi dato na mois de la femme ba abi finga basi azana ba côté na bangaza na ba compte à rendre bon to bando chasko na ba artiste a finga artiste nyos oyo yebi ko longolelo te internet style lelo ba image kenda te et Richard atika yawa na poto aya a finga Richard na ebiso daki somo biso to sala orchestre to za ba cofondateur o même petit moi ma kwanza na poto to yebi yango to monango bon soki siko na minute ezaki bato Richard babeti qu'est-ce qu'on sait bon to qu'est-ce que jiba ya kumisa finga jibe danger po akumisa wera bon leo na minute so ezaki jibe patala malgo kumisa nga mais jo ninga fingela nga batatule na to ebandeni bon au banda ko finga wera ninga zaona ko contrôler jamais ba fanatique na fanatique mso na selemba o ba mona na ko na wera te ye donc po na ye wera o meki do vomia daina bon so akuta no na virage ata na mupikwa ndembi ata ko ta mulongwa tomate abandi ko tatulo wera wana zo ronflem so ala lina bon eyebisanga siko to yebandeni donc pour vous dire que il faut teya ba bato ba ya na musana ningwana parce que lona minute o patch eza na ngoto actualité mo bo patch na ninga mabete anelo te anelo côté na nenge pena mabete surtout que na logique toko bando comparer patch te o chena ba wera o chena ba jibe wa toko mo manquer ba artiste respect ogocha ba on a ba falite ogocha ba on a ba ferete pourquoi lui il se permet à inciter tous les artistes tout le monde après toi ba betier bino bandi ko accuser ote ba to maison mère batinde est-ce que bona preuve parce que makamsu ba oloba eza ba diffamation so ko marabuge ba to ke na ngona ba justice ba kanga ba batwa donc abanda ko vérifier pour un conseil gratuit akenda ta excuser akenda teska ba to batalisa ba makambu batalisa frappe na uti wapi ozo comprendre agoye ba frappe na uti wapi ezate yo finga ka batu nyonso boni boyeko est-ce que ba mutayane na presse
Zakari Bababas, ba fan club ya Zakari Bababas. Tant Zakari Bababas to sani mission ba fait vert. Zakari Bababas a longwa poto aye ki sasa bangonde ba ki ba fan club. Na ba Jean Philippe Basasala ba oye nani so pacho azwa komba bata pacho panda na pacho muluba na pacho batete. Akamata azusu na RFI finga ba tuta. Ozoko pa donc biloko wana nyonso yango Zakari tango aye actali abibon. Yo nani o te venga dans sa cirage mais naza besoin na yokola boulot yo nini o nga mwana nguba yo nini o nga mwana dendo aleboya yango akotsa bango na jeba banda koloba siko musana bino bandio beba pona ben civique ande ngwana entre temps yo sa l'émission moko yo moko loba mama musique yo moko zo loba mama politique o finga ba homme politique mabe o finga do afinga ba tuno so politique bo yebisanga siko oza wapi moi meilleur micro soya za na présidence bon ko finga sa présidence bo ozo dabia omoni bato boyego soit continuer babanda ko beta ye babanda ko kanga ye babanda parce que ça sera toujours problématique donc en tout cas petit frère état que vient na yo nazo expliquer que zala na moi o comprendre pourtant finga bato pe ofio mitala so mitali po moni que non na nenge bena systématique masque Halloween on comprend voilà masque Halloween on comprend donc ils ont conseil na PC état que petit frère. Donc azo tanaye vous compare ça musana ya tuna ba misenyoso akende nenge yoko kende awa oui bata maison moko kende BCBG ko kende et pas fali ko pas faire ko pas il faut tambola partout bokoza la jamais na ba frontière na ba limite soit au porte-parole soit aux chroniqueurs donc voilà problème na ya ngwana do biso tozana na base moko ya agression na été lo monte donc yemo ka yebi Maramnae, Amitalisa et Uchiwapi, et puis voilà, merci. Sans quart de coup, tu as répondu à ma question. La biso et bino pemno botine de l'Arabie Saoudite bien. À la question biso dans ça comment faut faire, faut être au milieu du village. Un petit le fait. Nous sommes toujours au milieu du village. Bon, on a bibi, on a BCB, j'ai na koto le que tu hérité. Donc on tourne tout carrément ici comme roté. Et alors, on vous traite de responsable. Pourquoi? Parce que propos il y a chef Papi Kankol avec na TV chef na ko lobake non. Ndenga finga ka episo ici depuis so bazo continuer après peut-être pas tu RFI et Rosané Ken Piana et on est bat pas se pencher mais on va dire on a assez que ils ont à maison mère ba dire Kakola le mabete alobi ke bino so bo continuer ko finga wera bo mona banzoi eza ba fanatique donc ba fanatique ya wera c'est biso benga mo banzoi ya wera bato musu bazana ya pela samba te mais asomba ga disque afanda na disque takamsu na kwa na bango. Donc, pour yata tu as fingé wera pati kachina kufie to contrôlant ndeni yango sanka nani Papi Kakola lobai ke so bo continuer ko finga ba artiste mboko ezaka pona wera ta ba artiste no subino bo finga po ba porte parole te on comprend to comment mona ba système so mona msusu journaliste moko akoma na attaché de presse côté moko on comprend wa ba journaliste c'est ça de bato ya monique donc ngana musana ngole na tuna ba batu na kangama na coin oyo wana normal batutu ba ebi position na yo yaza lokola trésor lumière ya nanyo yaza lokola zamba ya nanyo c'est comme ça vous comprenez maintenant ndenge te ko Kakol ba ibomoni déjà côté outil non Kakol azoloba et puis annoncer biso pe le prochaine frappe annoncer les prochaines frappes te ayebi sinde ken piana ke sokazo continuer ça avertissement vous comprenez bazo ko avertir yo que sokazo continuer yo pe et que sukelo ndenge zo sukela bato yo bazo tosa ba artiste était ba bato yo bozo ilinga ko dénigrer ba artiste pour soko memi ba artiste na biso mema on a ba Nigeria au monde a mema on a ba Gabon mema on a ba Cameroun ba ni pourquoi libandezo respecter bango bino boli ko dénigrer bango ndé ba tutu ba salarié ndé ba tout mo ba comme ba papier neti mais non ozo ko parle soto bito bandolanda makamo internet en tout cas ba konzo ba talanga s'il vous plaît to megana vraiment ko cha ordre na makambo yo total pena donc to contrôler na nous net so to contrôler net c'est ça bien et puis na bana poto mususu bino loba msu ba artiste baza bato yo ba bebisaki bana ba poto tango loba makambo akiza pe ba artiste bongo sko net bozilongo pe ba précaution parce que ba net e komi ko bebisa pena makasi ezala ba famille mususu elongi musu net so pacho mo bo so ka bandi mutu musu azape na e po ebike na ko tala ngona bana te bêtise ya ba ebike na sima na yo bêtise ya donc yango moni Kakol lobaki na batuta avertisaki bango ke ezaka pona Ken Piana te tous les chronifois tio Fabriga Zahemba tous les bateaux ba faux pas vrai te binote
tous les bafos so bo continuer nengwana bo bana ko beta ma po bozo finga babato ils ont insulte voilà c'est ça je rappelle que dans la bouche autorisée à maison Maria Zarami mis beaucoup plus ouera on a le boss alors question oyo et nini si peut Zahir le quelque que je sali oui wa toyamba qui Oliviera frère Nayoza qui peut de l'autre côté à comme Soussou ah oui il y a deux personnes il y a deux musiciens deux artistes il faut que je le dise na wenye maison mère ba les forts ba ya la team mi balé makasi oyo benda au mo forte saloba nini abaki batteur moko na nani susu na pianiste moko alors abe mi balé puis so abendi batami balé makasi wana a vider wenye maison mère ce qu'on a vu le quoi na yé pas non quoi faut poser une question ngamuta suka na lobele zala héritier bango wana so balongwa pete yo so mona na lobi makamba bana balongwa so kanga na lobi makambo ebo alote soki Oliviera soki nani ngona rien aluka ndeto répondre to bona biso okopana lelo na minute oyo tozo officialiser na place ko to bato moko boye ko maloko soupçonné o alingi kozwa o benginga Sankara na tuni ngozwa misenini o nangna zwa ni zwa kende na ye de biso makambo wana to kipango te do o alinga zwa o bito ana combien de deuxième équipe. La deuxième équipe, tu as plus de 1500 artistes. Tu as plus de 500 instrumentalistes. Tu as 700 danseuses. Non, pas matate. Tu as 7 à 10 à bazawana. Donc, tu as lu tunde. Au compagnie batuba kende pour ba musubaya. So qui net exemple, ba animateur musuba kende tende le loto zu Jamaïque te. Donc quelque part biso na wenge maison mère to linga innovation. Vous comprenez? Tolinga ke batuba kende pour biso to remplacer ba meilleur. Biso ko la na ba misete ko ba misemo ba vimbi peme na leader. Ba kobela ba père ba musuba koko ba musuba bimité ba siminzete te biso bloko wana te. Biso atuka na webisa massa na lobi pour na lobela na bango te. En tout cas, c'est une bonne idée boya ozwa bango. Ouais. Alors mon quand ça on a qui un peu vite je nazo inormoi sima au moment où batba lo backer tant le chef a pu tenir ba propos wana bureau maison mère mabaza qui déjà ba yebe ko tenir ba propos est-ce que c'est vrai ndenga na lo ba bureau maison mère yebi ke Sankara sa émission na ndako na rien à voir na ndenga mabete na grand garçon tant tout na makambo orchestre na répondre selon nga eza ndenge mo pe kakol tant tout n'état que chef d'orchestre on répondre parce que trop c'est trop bino comment finga wera. Ben exaucé va benga mais tonton qu'est-ce qui ne va pas chez vous les Congolais c'est comment ça se passe là-bas bazo comment des baba Congolais c'est ça des américaines parce que là on a minute ba ça l'interro na anglais ba ça l'examen na anglais na éducation banana bazu ba ko finga mututa donc aux hommes ils ont presse ça mal éduqué bon excusez en tout cas de dire parce que muto a une éducation pas na bango éducation de base okenda classe nde yo ke classe il peut pas venir tenir des propos ne batu ba ya tenir ba propos ba tenir ils ala rata jamais oyo bando finga babatu te les écoles de Sankara imenga na sagi on ngwana te parce que moi le na minute oyo na nenga mabete ba konifati tout ce sur l'école de Sankara souci na bango ba zona ville rwanga na zuna vie mais boke na malembe pas trop boss au comprendre le na minute neza boye il faut boke nango malembe o comprendre nzala eza makambu so eumeli mema on a compte sa jeune prière o comprendre pas eza makambu mais ba to ebele ba so comprendre bozo ya na oka neti ndenge mo bete toza na ba respect ya ba star na biso mo leti lelo pacho mona alo ba makambo azo finga olinga batama na sima jibe jiba tindiota est-ce que jiba olinga ye kolega mosaka la ba kojenga do tu comprends do eza orchestre ba tuna ba structure ba ndengo yo kutango ndenga kuta ba héritier aya ko sala orchestre ne ya bandi oyo yaza ko fondateur orchestre héritier bandaki orchestre ne yaza kita mais tanenga finga mona bato abenga ba ya kote na biso po bando finga héritier to boya to bibiso recrutable ko ante ba musique ya ba journaliste biso sala ngote bo sala ngokuna bo finga biso to sakuna ti biso lo na minute wera so na international aza muto lelo so beta na wenge CV na yo so keko lobanga kote mona beta na wenge ba pio contrat mbala moko de faut comprendre que le na minute bato ba ignora wera na kisasa taba bimali banda référence ta manga zaka na bete pa wera ah tu as joué chez Wera oh là là toi c'est qui abano laksana image moi dans la zone Burkina Faso so kala ta
tala ngai wana na suka osoko pa bate belé bana ba succès et suka na ba fleuve Congo bate belé bana ba succès zo suka na ba local mais faut pas comprendre que le ba wera il a rien à prouver abani musique na batu babana musique batu kombe ba sila lelo ozo mona ke gaz ya rasuste mais ti lelo wera so nazo continuer batu aboye pe na bo sakana muta bimisi blockade na bimisi mwana bata minera koma ole sandako akoma signer ba autographe akoma olesa na ba licencié chez bango asomba na ndako donc quelque part il faut pas comprendre que wera pesi batu ba vie combien de batu bana ba poto na komba wera combien de batu bazwa ba vie na komba wera combien de batu basomba ba mapangu na komba wera te to ignora pete na ninga mabetu biso to seul orchestre o ba mise ba banda awa basomba ba palin balongwa pe basomba su banda kote basomba bakara balongwa basomba su bakara te belé ba koma ba piéton et belé ba bakse sur rien de faut comprendre que pom na ngeza ke to za na respect na muto asali biso pour premier poto to kende wera premier passeport wera encore babi yo pour finga babi c'est encore pour finga et pourquoi quand on babi finga na kona yo et sali o mutema pasi mbangu beti si mbangu ozongi mbamo se recadrer au moment yo pour finga c'est encore bio démaraba quand ba image ça ba image faisait babi yo démaraba pe ba leader ba tout encore ngana finga de chaque jour donc na ko finga dona finga do finga nanga et banda depuis 97 tu comprends donc ngana zo ngana ngote mais biso sikoyo toza na droit na sens ni biso finga te biso finga te bango te est-ce que ngana ko yana ba finga moi si mo solo biloto wala bango ba finga donc biso za ko finga te biso za ba crèche ozo comprendre na ko yana bien susu BCBG basila depuis 2001 o comprendre OK BCBG payé te bino kuna orchestre so boye wa nini boye biso tona ba guerre loyale o comprendre biso to chrétiana biso finga na te wa bango ko benjir donc cela veut dire que so mosaka moye emsu ko jengando habite biso BCBG papa chéri za danger za boye biso beto ya en tout cas bino ko to rien wera za biso tikalika na limite na biso ozo comprendre côté kuna msusu bata ya fali bakolo ba ke fali aleki faire bata faire ba bi faire aleki fali batu ya Fabregas balobi ke non Fabregas aleki msusu nani Fabregas ba nani ayela ke guerre Robinho o comprendre Robinho abio ya leki Fabregas yo pe ke pemta ayela ke guerre si to ebinenge za makama biziki o comprendre donc ezo mona ke côté kuna pe déplique atali ate ba lobelelanga te ngape siko na bando ko toucher Robinho sale le crime so akominani côté kuna pe nani donc pour vous dire que biso ya kominani na yeba te nazo betelo ka nini quelque part biso ezamaka ma musique OK siko bino ba chroniqueur na kati ya makam na biso musique boye ko koma ba porte parole ndeni au moins lelo ko koma siko problème bino makam na biso po biso banyango lelo te wenge panzani na 97 to bandango déjà ngaso na lobby blaze élément lobby na lobby kisi njoka kuna lobby na lobby boye koto king tequila ba kojani ba merando kote kuna ba Didier Dimenene kote kuna zonga boye donc eza ba biloko to mesana nango déjà bon yesiko depuis biso sa 97 ya na 2018 ba nofinga wera na compte nani Mona compte nani do wele misu makasi ndoki te aloko Sonia makamanda kwa batu ube makamba peya batu bino boye oh yango monaka c'est mo boye bombe we côté la biso na kini boye utaka braza okopana président na biso akala réplique kambala moko donc eza makambu ne omona biso donc tant o wana zo ko finga soit aleka na TV bike ngane na boye bikolo na komi porte parole à BCBG OK wane to compato bia ko porte parole à BCBG do babagisa mi OK yaka siko po même de biso to zaboye neti mikolo ba pekisa ki babite kota BCBG babite musaka botika côté kuna Sankara botika Nathalie pe de Jeep nanga izo permettre tena banda oyako sala ba nini parce que le na minute les seuls leader porte-parole goûter pas porte-parole niveau les seuls leaders assommé la madame Jeep donc na yako tala genga habité il faut totika même na guerre ya cesser les faits mo footballeur là ou be bolia ou be mikoloana moi pose be ba pour parler à ba konzina ba konzo ba ko sola utenika ya ngomoni totika na bisola ba mosaka mais si ko biso to tiki yo yesiko yo soki refilin soki iri soki loko pachingi ayako sa nini siko na makambu oyo biso mo bakolo makambu to tiki ya yo sani do moni siko sika nzala zolax yango moni to bakangaki ye ayo benganga ote na moni abenga est-ce que bimi
abimaki parce que na bengaki petite sœur na mi José ngabse en tout cas mi José mtakangisa ke la reine ngabi bimisa parce que kuna bi abela asthme abimisi malade bela ta 14 ka po abima on comprend ngabi ba y a pas de problème tant abengi ba bengi besoin que c'est les $3000 na ina ba carte ya koza na $3000 tout tika pe blague ko $3000 na kwa mobo na banda lo fani na 3000 tout tika fancy so $3000 o bande konzomba mo soit caisse ya libende ou bien libaya ou bien kembala mo banque ane lokote ya na ninga mabete so ekutaki dans mbongo so za ke belé ba 3000 francs on comprend ane lokote ko ya 3000 ninga za ya obela ba perfuser à côté de l'hôpital 3000 ya donc yo pon dimagi. Non mais tout l'année na TV non na te pas rolanda na TV na nega nego monela ka epo boza mo côté moko nego monela 3000 ko na poche na la carte bancaire na ya perdre bleu et belé carte bancaire za carte bancaire ko fongola ngo chape msupe $10 et puis ko ouverture à compte na Congo ko chape $10 bo so na carte bancaire na na $12 nous on comprend akola ça ta 20 cartes bancaires mazala ba chawa cha $10 ou $10 ou nini donc akota na 5 cartes bancaires za na $50 on comprend to tika biso ba fancy ko amta maboke on comprend na nenga biete ati ko traumatiser bino po bino ba ta presse solo bango ba ya skonde bango ba leki bino problème ngo wana on comprend pour le na minute yo Maramba bona senga pena pasteur Amos Mbayoli so nzambe en tout cas o chabiso na ba prière parce que biloko aboye comme pena bienté même président Denis Ngabani abi mais biloko aboye tant on tala on a Jili kitima na États-Unis mutabota na États-Unis eza bienté ngabi bon to tala kaka so eza nzala na sengela bango pas président Denis ou bien pasteur Amos Mbayoli. D'accord. Mais ba mami Kamalando kuna ba lo ba abi mais sans cardio écoute oh maison mère et c'est le succès bon une opération bêta journaliste dans son film que ba bêta pour actualité bo diemel pour bien déjà gaz de sili gaz de sili na zenga loketo bozondima o tenze momo kamtereni o mateke bolo ba makambo se contredire wera aussi la jamais il est hier aujourd'hui nous on comprend éternellement d'Nzambe il est hier aujourd'hui wera zali azati a rozala on comprend léona minute diemba tout le monde doit diembela nani anga l'église wera na succès na mboko leader d'opinion ngamo saka de kuntara la succès danger to kotaka na ba bato otanga net exam na nga mabete to bando sola sko normal est-ce que bato ba saka ba émission internet excusez-moi de dire ba bina bango bango te na Congo boza plus bato ba diaspora boza plus libanda et puis elo mona expliquer que il faut ba respecter ba bato le roi ba biso ngana mutu na tika poto na yeko sana kisasa donc même titre na ba libanais na ba indien na ba chinois na yeko sana maison mais zwa sikoyo batolwa ba pacho bo mimata Gabon akimi abando kimaka ti akobima na désert na ba île de Gorée boto kamwa donc ça muto leo na minute oyo faut comprendre que batu bo pesa batu respect na bango on comprend parce que biloko mususu et comme ba bêtise makasi botango yolo ba msuke no wera muninga nete na minute ba konzamboka pe bazali bakota ba koma ya ofinga ambassadeur de la paix. Comment y a fait ambassadeur à Croix-Rouge? Comment y a fait ambassadeur des enfants soldats? Bah organisme wana. Bah bisigo ba porter plainte ba kino. OK là ya. Voilà, d'accord. On cite vraiment, arrive vraiment vers la fin. Au mot forti, c'est lui qui me fait signe. Question mon critique pour na yo mon score sans carte de côté personnellement. Obi bani bana 97 hein? Ouais, 97 voilà. Au tika na combien d'années? Peut dire au colis na msala o tu penses pas que comme vraiment le temps au tic au la paix tout le col de son carré c'est forgeant encore dans le col de son carré mo tic canon nga fotina ja papa lutumba ninga zongsi guida on comprend so papa lutumba ninga zongsi guida tranquille biso za bateau leo na minute sankara de kunta na ba role belé nga na sala disque na masala nga blaze elema donc globi pe na ko sa sous disque na ko sa orchestre nga na zo mema bango to beta na Zénith 2035 et puis so to longo wana so subo comprendre que sankara de kunta na ko zonga sous na rôle nga journaliste parce que sur taline internet un journaliste congolais qui a interviewé Zidane au moins te ko patcho refi obima te ba ko kazam su hippopotame bimi au moins sankara de kuta bimi donc au moins que na solo la na ba Zidane ba Roberto Carlos ba Claude Makelele on traîne combien d'années na msala non na zako to na zape na tisuka mabeliwa ozo comprendre donc mabeliwa ozakake wera son même so azate ou bien na zate ou bien msusi biso zape na donc bandeli tisuka nde balobaka tina lifobo ozo comprendre to zawana parce que za orchestre na biso bato bakumisaka imano to na bango to tika na combien d'années po tika okumisa imano otika na combien d'années tu otika okumisa Real otika okumisa Barça donc année zate na makambo bale année zate na makambo muziki donc tozaka ke biso nde tozabo tozo continuer ko pesa toujours force ko contribuer tozaona pona
ko sunga toujours orchestre na biso o batu balingaka bazali banda plus quoi après na habité soki bambote kozala donc voilà quoi. Comme déjà na soukare. Ouais, en tout cas na repesa vraiment bambote na yemoko Jires Kembo international et puis na bosanité Gelor Kanga international. Eron Ilunga balobi merci na Eron Ilunga pour bana matete délestage sili en tout cas des fois te batutu ba comprendre merci beaucoup et puis na démarche wana kizaki nango DGSNL merci depuis 1960 na to mona DGT azala tolérant accepter projet ngwana merci bana matete délestage sili Eron Ilunga na sepel makasi et puis Chicha Mabwana balobi soyez les bienvenus na kati vraiment ya Paris so na Paris Alpha Mampuya Cover Moussa na pesi vraiment bambote na mingi na PDG Arsène Kingo balobi renfort sécurité et puis David Loutete joyeux anniversaire à toi donc rien à voir et puis Golf Gizola dégâts matériels président na biso ya Libela et puis Tobo Sanité président Dom na Lille wana toujours ba to ba simba rawera ba trésor onema ba Pati Bicente l'homme idéal na bosanité mutafanda na Champs-Élysées Paris 16e Saint-Valois Paris 16e Batigayo batebele ba yokanga ba photo mais yo tala bango na fenêtre et puis to bosanité Guy Malela le prince de la ville bato santé bango banani papa Natalia Malamine motema ya Airbag Soraya Mapenda na pesivement bambote et puis Popi Sungu na Suisse Tony P de France Suisse soki na Eve Malazomo na mbala moko wana bana Suisse na kesko États-Unis na otunaka yo na legi na États-Unis yo na legi na États-Unis Nana Benga balobi petite sœur nanga na Indianapolis motema Dadi Bimba beau frère wa tanga kolega batutu na États-Unis Canada Suisse tozokende partout et puis to bosanité Jelingangu motema Karine Ngangu na bosanité Dadi Kitoko ya Sandra Kitoko wana États-Unis po tozo ya kalate et puis Junior Tunga balobi na Las Vegas na ba papine sasa na bosanité Pichumbango balobi wana toujours États-Unis soto ye nazomona mbala moko Raissa Lomingu na kati États-Unis vrai chéri Fernando Finda ya Mama Maria Congo Diantotsi la pesi mbote Gladys na Chicago Grace Kitanto et puis Rachina Ibaka Serge Ibaka NBI soki na ye na suka tozo kende na prière pour to komi na tango photo prier Voilà. en tout cas PDG Roosevelt yo linga prière oyo président Denis Ngabani ya Julie Gitima mutabota na États-Unis aboya mama ye mo pousser na mama États-Unis Julie Gitima et puis Pasteur Amos Mbayoli Swanzambe to yembala moto omona ba Geneviève Bangi mère Agnès Bangi ba joyeux anniversaire Bavana banda prière na pesina nous ma femme légitime Aline Dia l'américaine mutazana jipa kenda États-Unis kima kateba pasteur bazokima na pesie ba gros bisous et puis ma petite sœur Nathalie Benga joyeux anniversaire Enoch Bungudi sœur nanga Solange Tungi bon tokena prière tokanga misu na bato bozolanda na pesi ma papa wera mbote Seigneur na pesi banzungu wera mbote Souvet mali boso wera lata na pesi yango mbote tele mezalaki pembe les seuls leaders soka lalia tangaka soite cha leader musu na mbeto regretter fleuve Congo ya soyi bakoni ko pepango na po Seigneur les seuls leaders azangali bumu les seuls leaders ozomona cha kachoko te Choko Milbora oh Seigneur les seuls leaders azana endurance azo beta musique alembakate na saluer Bible ya frère Patrice Seigneur qui tambala maman na wera tilelo jeune oh Seigneur leki ya wera oh Ginkoi na kati ya Paris motema maia yaya na wera yana Michael Jackson Jonas Mbese motema Arla Badiama papa na patrio Seigneur pona kosukisa toilette a wera ezana sola Thierry Mugler ezana sola parfait belé na kati oh Seigneur okoko lia Seigneur wera son na pesi diplôme exaucé mbot diplôme a gladi mampata banda kunyo so wera surtout immeuble na yemi baleza na Gombe ba mission moko te azala immeuble na Gombe pa kelele ka belé Seigneur na États-Unis na Suisse banda kuna partout na pesi mbote mutazana 80 parcelles ba mission so Congo ka 2 même munoko belé oh ngai de la leki banani wera batolo bakate Nzambe na pesi 3 mois na ngambote baliaka koleka batu bazala sima lelo oh Seigneur batu bazo porter plainte pourquoi bambo bazolia koleka bango merci ba jeep na nga ya suka na pesi jeep na nga na bandi yango na beti klaxon pipi na kena niati accélérateur pa madame amen Amen.
Nino Mavwemba zotala biso oazu visa boko kende. Donc voilà quoi, na ebike na sima caméra masalanga zali. Omo Fortis c'est Likia. Fortis c'est Likia do des fatia so landanga na lox. C'est ça. Lingo landanga partout, chiba super situmba. Donc voilà quoi, merci en tout cas na sepeli. Ça musano ndongo sala nango na déontologie toujours moi na ifasik. Na moni pena que no des fatia mutabo ya lutte contre l'hydroquinone. Vous comprenez? Et vous avez tranquille parce que ça na mibali mususu le roi va patch so atio lito le roi mari de nuit en personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, c'était pour vous son cara de Koutabino qui n'a prière à Soukapa Molibino. Je dis merci comme ça à Blaise le Prince depuis Montréal. Laisse la part de Homo Fortis et Likia Babi. Homo Fortis et Likia Babi Montréal Yobongo. Merci Homo. Merci à Xavier Angelos de Coventry depuis l'Angleterre Babi. C'est lui qui détient le code de l'ambiance de l'Angleterre. Non mais je ne sais pas moi ces garçons franchement. Merci à Bibi Kapinga Belsima de la presse, le ketchup Papa Malong et mes bidons sur autoroute. Babi azala awa tonton Salim Kapé sa grand tonton awa tonton ozon la journée nazana na tonton hein voilà. Merci à la famille Mosengo, merci à la toute famille Nzombo, la famille Mandar, merci à Tania Mayemba, merci à Divine Mandar, merci à Sephora Chibango, la Miss Yanzambi, voilà la mannequin. Donc voilà, je dis merci à tout le monde qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à Homo Fortis et une fois de plus et mes budos sur autoroute, je vous aime, à la prochaine, bye bye. Homo Fortis c'est Likia. Homo Fortis c'est Likia.